ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote et Simba, peuple de Denyon Sotou, Bisika, et Zoabino, Nabetando Nabino, ya eke pour na kolanda émission Nabino. Analysons ensemble ceux qui t'ont mis bassin dans Nzambe to kobenga kango kati nankolo eza émission na pesi bato nyo surtout bazana kati ya itu ba komona pasi na este kuna bisika bitumbesi la rate kuna bisika bakangi biso kuna frontière na biso Zambie kuna batu bazui territoire na biso bashimbi na pesi côté na Congo central mbote na pesi kuna na Équateur na wafanya kuna na bokula lokondo na pesi binombote na pesi mbote na ngana Ituri na pesi mbote lisusu na Manyema na pesi mbote na Mbujimai na Kananga na Kashai na tombeli bino vraiment bisika bozali bambote pe Nzambe amona bino pe loboko na Nzambe emona bino na kati ya magazine na biso tolobaka toujours ebisi wana moto na yambo ebisi wana yesunde ya liboso yende mosapi. Abonnez-vous massivement, likez, aimez la vidéo, ça nous fera vraiment plaisir. Le lot tokozala non le prophète Joël Otokomeka Kosolola sur un dossier de pasteur Moïse Mbi avec cette histoire de la fille la Eliane Bafeno. Encore une fois après la silence du pasteur Moïse Mbi, silence naïe, pasteur a se retrouvé et a se réparé très dans les réseaux sociaux avec une vidéo qui parle de cette situation. Oh lelo et choka qui batouebele, oh lelo et désorientant qui batouebele, oh lelo batouebele sur le plan spirituel bakoyaki ming na simbi pas fidèle ya site mais après le silence de pasteur Moïse Mbi, pasteur Moïse Mbi s'est retrouvé, s'est réapparaître pour dire deux mots. Oyo, vraiment personnellement, je n'étais pas d'accord par rapport à cette émission, mais je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec le prophète Joël Otokomeka Kosolola naye nakatina émission Oyo na pesi pasteur le prophète Joël que je dis bonjour. Bonjour maman, bonjour maman. Bonjour, ça fait très longtemps ton koutani sauté papa. Nazali ba prière ka rebelle, ma temps d'urgence, tout dans la bangomba ba prière. Denza ma pesi biso sous grâce ya osation ici ka oyo. Obi kenga ermona bango sana bino émission bino bolongola ba tu pe ma pamba. Non, eza ba cri de guerre, eza ba cri de guerre, eza nango rien à voir mais eza ba cri de guerre. Eza la tactique na kata musala tango to sa l'émission. Voilà. Pardon de pasteur Moïse Mbi. Tu as vu la vidéo, ça fait 2 à 3 jours aux réseaux sociaux. Lecture non ko sala nini par rapport à ça et plutôt côté à sous question na biso. Par là tant nazo kana ba vidéo bon, nazo pena formation à volonté mais yo ki mo mingi pe bato mususu ba na biso ba pesi biso mo ba message na moi par rapport que apesi ba ndeko na biso Kofi Olomide Mbote, apesi Fali Mbote, apesi héritier bandeko tuto yebi wana. Mais na lingi to sala na analyse moko ya malamu à rapport ya Bible et à rapport ya bato bazolanda biso. Allez. Oyebi mama kopesa bato lokola Fali, Kofi, héritier Mbote, ils ont rien à voir na maman Nzambe. Ils ont rien à voir parce que aza musala Nzambe. Ceux qui bandeko bazarane bien. Après Simbote toi remercier ba. Bon, encore il a remercié, il n'a pas dit bonjour. Ceux qui ont remercié batu za mabete c'est que baza batu ba rosola. Kozala chrétien eza nzela ko mama ndemi na batute. Kozala mo Kristo eza nzela o te ke okoma na guerre na batu nyonso. Faut ba gembiye ana des ponctions à ça elaka. Azana ponction ta que nom de Dieu. Azana ponction ta que musicien. Musicien chrétien. Musicien chrétien. Non musicien profane. Le prophète Joël. Yoka maman. Un musicien profane et Moïse Mbi c'est musicien chrétien. Kozala on a le kozala azana musicien. Kabino monde ko pensa bisoto yoka banzema ba frère Kofi na ba Fali. Mais ko yoka nzembo zelo ko mususu maintenant ko yuko solo na mutu. Eza mabete. Mais il faut ça un exemple à suivre. As exemple, on sera plus pas benga qui ba sungi ba PC fortification na mambo ekolela ki. Sur le biso ya moni fidèle na emoko boye a telemina frère Fali tona Kofi to akena concert moko azobina. Akoloba na ki azosala azotambola malamu te. OK na concert est comme autre chose. Moment tous on dans la Bible. OK. Allez-y à la Bible alors. Bandeko balanda biso ba comprendre le moko. Matthieu Bible Matthieu chapitre 9 on avait 10 à 15 Bible Bible. Que le Seigneur Jésus-Christ avant d'aller na ba païen, na ba pagan. Ça veut dire na ba tu oyo
bayebi nzambe te parce que ezalaki na basacrificateur bastribi bazalaki basadisayen bazalaki bafarisien bazalaki eya bato bayebi mobeko ya Moïse malamu et mpona bango moto aza sacrificateur akovanda basapayen te c'est-à-dire mpona bango bapaye baza impie baza bato bakovanda bato baza sainte bato baza wente na bato baza sainte. Mais ça veut dire mais lorsque Christ avana na bato wana oyebi ke kovanda pe na kati ya bato wana eko ko yede pe obenda bon kata kata christianisme Paul azolo banini Paul alobi babi soki na kesika ba grec na koma roi grec so na kesika ba ya ba romain na koma roi romain so na kesika na ko ba pourquoi Paul aloba bongo parce que même aucun na millier ba païen il faut talisa bango via Christ kat do pe annoncer bango évangile pe eya pona te pona batu o ya malamu parce que Christ azanda kisana biso abina yaki pona batu malamu te mena yaki pona ba péché wana pourquoi ça la sauver il faut yebelo ko mama ngana mimo musika muke biti ya Jésus Christ tanga ko fana na batu wana ezaki pona mais bita zana bango ko amema bango ete ba ye batata aina ni po ba bongola motema mais non quel est le but de Moïse Mbi en train de se retrouver avec le Fali et le Kofi Olomide mais baza batu quels sont le but est-ce qu'azote ya bango azobongola motema azobongola bango motema akuti bango est-ce que Mbi a ke vers bango ou bien Mbi a remercié bango par rapport au téléphone. Aza frère, aza non mutu normal. Relation ezo permettre aza na kata monde oyo ezali monde musical, pe aza na kata monde oyo ezata ke pasteur. Un pasteur aza mutu na motema mamawa. Un pasteur na motema ba berger. C'est-à-dire aza mutu aza na kata colère na batute. Il faut à travailler na batu tous les sortes ba genre nyoso. Parce que Christ a coûté na ba genre tout. Ya batu oyo ba yebi nzambete, ya batu baza ba païen, bazo nga ba ya vers Dieu. Remarquez mon dans la Bible dans Matthieu chapitre 4 au kiti mon verset 17 Bible le Jésus a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche de vous. Pourquoi Christ a parlé pour nous mais le premier disciple à côté c'est Simon. Simon Pierre avec païen c'est un péché mais il fallait que l'Éternel Jésus Christ a les capables nos évangiles. Bible le bini kalobi na longola yo mo lobi mbisi na ko miso mo lobi bato. OK. Ça veut dire que par rapport à l'évangile et ça peut faut à côté évangile pour na bango il faut zono bona ko solo na bango so mona sona falite no te yesundeni so no sona we rate no te yesundeni so no sona jibete no te yesundeni mais parce que Dieu va canaliser na nzela pe ya batu wana pour que na te ya bango kaka Kofi Olomide oyo aleka na soki Moïse Mbi na Mike Kalamba ba koti lola ya okota lola non mutu a changera kaka Moïse Mbi kaka Kofi Olomide oyo alobaki ba petiana ba petiana ba so ba momi lo wa biso yoka mama ba video etambola ye na Dixon na kata mutuka a ça la vidéo moi il y a 1 minute et tambola sur les réseaux sociaux il a dit des choses sur Moïse Mbi et Mike Kalamba à chaque fois s'il y a un problème il bimara entre Moïse Mbi et Mike Kalamba c'est Kofi qui est le premier à dire des choses et Mbi qui remercie Kofi facilement comme ça oui que bino bozara ba niveau ça exemple à suivre il y a fidèle dans quatre netonga Mbi aza mutu aza facilité c'est quelqu'un à suivre aza na nini moko ya likolo il faut qu'on le dise parce que obi que sont fidèles tout ça facile à manipuler on peut copier ce que nani o pasteur na biso azo sala maman na roke no momuke na skikelo moko omoni na temps otozali ou na temps ya kala to ke na acte 9 bibelobi Paul azalaki mutu oyo abande ko détruire ba église nzambe à cette époque Paul azalaki le roi colonel ba pesi ordre de mission agende ko détruire ba église ya nzambe ba église à Christ parce que na kata persécution ça veut dire que mutu ba nzambe te mais pendant que zo kende pona ko détruire l'œuvre de Dieu et na nzela ya Damas et na nzela no kutana Jésus omoni soki ba Pierre ba que Paul aza mutu mabe mais pour na Christ ezaki na nzela wana dekola kozula ye babe kutana Anania zo nzambe na prière bi mais mutu otinenga za mutu mabe aka pona ko détruire aza mutu ko za dini même pas il y a un nombre de tuer mais Jésus a lobi na bi aza musali na ngai ngana poniye asali la ngai mais na ko traiter digne na carte évangile na ko futé ba pokase na carte évangile mutu moko te ayebisa yo que sur la terre a waza parfait le seul mutu parfait c'est Jésus il faut to yebelo moko na sena moi oyo
évangile eye pour ezo bato baza na kata mabe ba ya pa nzambe biso no sonne to monde to vandi awa to taki na mabe to taki na mabe muto mala mala ke mais ka bible yango so ba salom soyez mes imitateurs to imiter nzambe ka bible on a des oloba c'est lui apôtre Paul mutalo biango habito imiter le gars imiter Christ le cache mais un bon chrétien au hasard na bon enseignement a koti kanzambe te pour mosala nzambe apesi wera mbote to solo na wera c'est gaza mal enseigné aza imati na mambo na vie chrétienne yango kanti ki wuti lobi moi si ba na moi si azangi mabeli ba me na kata libala et pendant que ba na moi so na mabeli est-ce moi so na mabeli akobala akobala donc ba sangala na bango ba yembela bango ba nzembo ndenge Michel Bakenda yembela ka bena tuna Eric Mandala ba yembela bango bongo danse ya Mandala dans sa bena kasi remerciement wana ti buko musu wa fana na restaurant est-ce que tu sais que buko ba dérouler na tapis rouge photo mo bakanga ka fali pour entre Moïse Mbi il y a des photos qui ont circulé il y a eu des commentaires sur ça et ça la bongo mbote et comme photo lobi comme na restaurant lobi kuna ba fandi ensemble lobi kuna ba moni bango vidéo lobi kuna c'est toujours comme ça maman moni bible ezanzela moko za très glissant OK bible za très glissant. Il faut babilo ko mususu babenga ngo ezali ba polémique ya buzoba ba polémique moko eza sans valeur ezo yede ba na nzambe le côté OK na au même moment moké na bible dans son ancien testament on remarqué bible zoloba na pardon parce que senga moké bible zoloba nini bible zoloba na 2 Samuel 11:1 que roi David aza roi o ayebaki maloba ya nzambe mais azaki na kata soldat na yemo komune iri azaki na monsi de komune Bersheba mais pendant que roi apesi bango ordre ba ki na guerre roi tika na kata ndako na ye amatili ko ndako étage et amoni monsi moko kitoko et le roi tanga moni ke monsi na kitoko et bible lobi nini que roi asepeli na monsi wana et que David tanga ko bakaza monsi ya iri mais pendant que ça quoi il est déjà OK il fallait ça là que alingi même ramener mutona na mababo maye patika na monsi na ye mais David est maloba nzambe par là il a lobani omoni lorsque l'homme de Dieu tolola David dali mutona nzambe mais a quoi na libaku ya bongo est-ce que nzambe longola kina kata musana e nzambe kona kata sacerdoce il y a des erreurs au mutako go sala mais bible loba na biso boina Jean Jacques alobi malgré mon to asali mabe to simba na to sambela pona nzamba sani azongisi na nzela et c'est que 3 personnes condamnées ceux qui muta asali mabe sengei kozongisi na nzela oui mais soki ezama soki na kata makambo soki mabe la Bible est toujours oui eza Bible ezongisa mona kata nzela mais kono sa mona nzela ezate yako ko accuser na TV to ko ba mabe na TV mais luka na kuku Bible zo mais quand c'est clair na soko kitsa lobi ete soki bo fandi kimia ezate mbano mosana pesi bino pona kolobela bato yo basongi na nzela te basonga na nzela eli koloba te ke kofinga mais soki eli koloba ete Moïse Mbi makambo osala eza mabe eza kofinga te est-ce que mabe asali pa pesi fali mbote mabe sali po a remercier fali eza na base mona mambo nzambe te pour eza na base moko na makambo nzambe te ils ont prié yango na mambo nzambe prophète Joël presse-toi merci parce que les gens le loto tout ça banalise on se pose des questions oui parce que Moïse Mbi quand il est passé à la télé atikali même pas copé sa peuple de Dieu bonjour atikali même pas ko remercier peuple de Dieu koyebisanga itieke banda makambo nyonso elekanaki ya yi pas le serviteur de Dieu oyo ba soutenaki Moïse Mbi oyo ba bengaki Moïse Mbi on a vu même le fait mukuna plus loin à visiter pour na poser mais likola mutuna ye ya yi de photos kolobalanga te que même si te betel oyo ya sa pasteur ba soutenaki pasteur na bangote. Mais c'est pas ce que lui a fait. Même pas demander pardon ou bien s'excuser na peuple de Dieu par rapport à cette situation. Mais il a préféré, il a remercier les musiciens profanes. C'est là le problème. Merci beaucoup maman. Nalobi nga naza le seul prophète oyo na telemela ba mabe ya mbi pelé. OK. Nazo marché ba moté. Bible lobi ba hypocrite ba okota jamais na royaume des cieux. OK. Soki mutaza hypocrite akota na mokona nzambe te mais par là na loba nini soki ezali na voix ya malamu to loba na ndenge ya malamu soki ezali ya voix mabe to kotelemela mais na partie aussi bi na kozala na kopesa climat parce que ndeko akoza na kati na ye la semence ya orgueil eza kati na ye
tout orgueilleux alors rappeler Nzambe natira satana ça dit muto ça orgueil alors là ça colo rébellion satana sala yopi na lola. Ah maintenant tu comprends que le frère il est orgueilleux mayo pour Nathalie ça OK oui maman que mbi est orgueilleux nasoya OK nasoya tali sona awa na ko estimer de moté dans le bamarambo ça clair dans la prophète na koya awa te pour na côté la mbi pour mbi on peut s'en le côté d'accord mais pour ce que la vérité na oloba vérité ce que ça m'a peine on te m'a bé mais pendant na loba boyi lorsque même Dieu de la Bible tant on dit ange okutana Marie Bible dit que ange na Marie sali Marie parce que Nzambe azana nature ya humilité. Un homme de Dieu, un pasteur, il faut dans la nature humilité. Kati naï. Tant tout le monde a humilité, tout le monde a nature à Christ. Parce que Christ est un homme qui sur la terre avec une image à l'agneau et là c'est la humilité, ça dit la faiblesse, à sa forté. Ça veut dire que le Seigneur va saler ma bébé, mais qui ça qui? Pourquoi le Seigneur le ben a quoi kabi que non? Tata limbisa masumu là-bas. Parce que azana motema ya compassion kati naï. On remarque même dans Matthieu chapitre 8 verset 3 lobby, le Seigneur outi na ngomba zo kita, akute na lépreux moko parce que dans cette époque na Israël, so mutana lépreux, azadi na oza pas sabatute. Les autres comme mutana c'est la malédiction moko, bato so ba rejeter. Mais le Seigneur a été ngabisa ke nkolobi ki sangai. Bien que lokola Jésus a mis de la compassion, il fallait qu'il soit le beau colicolo la lèpre pour avoir la sauver. C'est-à-dire le Seigneur a total sa compassion naïe. C'est que Moutouna a un ministère ya Christ katinaye ou a représenté Christ sur la terre. Il faut avoir une humilité katinaye. Mais ce qui m'y a une humilité, c'est ça le mal des uns. Voilà. Mais il sait que Nata Oyo, ce que ça qui m'a bé, ya ba Eliano to le bela qui ba facette ya ba bamboule ba batan ibile. Mais tant oyer devant bateau. Il faut remixer le bandeko ke bandeko non c'est parce que aux autres répéter même le corps de Christ c'est pas important. C'est ça le problème. C'est ça l'orgueil. Un moment ba biboye. Église batique la ngona muto za mati. Mais batique l'église na muto dans la immaturité. Parce que muto na immaturité a ko évoluer batute. Mais muto za azana maturité katine yende a comme responsable pour na diriger le peuple de Dieu. Parce que tout pour sanaté makamanda beza sacré. Les choses de Dieu sont sacrées. Mais place on a ce qui mbi ya sala ki mabe na condamner. Il faut ailler parce que Nzambe ye moko na nature fa muni Nzambe soka yeba vers lui. Nzambe na dictature. Nzambe ka osenga ngo muna bina na projet chapitre 3 verset 20 bina timi na porte dans zo beta. Azo senga yo. Soki yo pese nzela osani akota. Mais soko penza te akota te. C'est que ndeko na biso mbiye ayeba ke batu baze belé balandaka ye. Azala modèle ne sikana azana imité katina ye. To c'est la sang ya kimulu baté, to c'est la santé que pona na batu belé parce que ya momoni ba ere yo sala mapeni ni maman. Ba église ba tata ba otiki la bana, ba tata mutu ba bigi valeur ya église. Mais lorsque bana bazu ponction wana, bazu ba valeur ya ba brébité. Parce que lorsque tu zonga na makolo nkolo a rotuna biso a par rapport ya ba brebis o ya pesi biso. Donc côté wana na hôtel melangote mbi azana erreur. Mais ma bé on a za koloba na que ceux qui apprécient bandeko wana mbote na denga malamu za mabete parce que ça rien à voir na Bible. Bon, ça na ba bete. Ça na bango mbote mais c'est que étant que corps du Christ au lequel nous la télévision entre les répondre à ces milliers parce que humilité et autres les salanio c'est ceci parce que Christ avec une humilité a sauvé l'humanité so avec une humilité a sauvé l'humanité parce que Jésus a l'équi nanzela ya croix qui a souffrance étant que Dieu a la corps mais combien de milliers de Christ a qui mais à kenaki na objectif na etina suka yango lelo azu kombo leki ba kombo nyoso lorsque mbi azo lingaka kende musika na mamwanzana il faut ba komiketi ça parce que ce que l'église qui na communauté mais menga ba vandisa mais ce que mutala ba mbeba muta opese ordre azate aosala yemo ko saba règle bongo na consentement na yemo ko na bo moto o ezaka kata bo moto amoni bongo etant kalingaka église puis alingaka papa na yo abengami apôtre akoka komi pesa comme il paie misate yemo ko fallait ka bato basa likolo ba pesa ba ba de ke fanda nazo condamner biso no so ba jeune prophète ba jeune pasteur o tozo ya na ministère. Il faut toye beloko moko to bo sanate ke musato ça les amusala humilité les amusala discipline. Au monde ndeko mbiye conseil on na opesa pe na opesa na biso nyonso bato na Nzambe. Soki bazo benga biso ba pasteur bazo benga biso ba centre ya Nzambe. Il faut toza na humilité. Nego sunga biso lelo so ba bêtise ça na pourquoi parce que bana poso yoka batute ba nego yoka batute
ba même Michel Bakenda balinga ko ba tuté le temps ko ina mabe ndo lingo sa racheter mais si pas que maman ngane to va non ah mutalimbisa kate laissez dire mutalimbisa mutu so lobi alimbiso na mbebo mais na mutema te mais nzambe so alimbiso pour na libela pour di bon mais l'homme so alimbiso ka na mbebo mais na mutema na ye alimbiso te ngomoni jida pendant que oteka Christ aye ko pese baiser mais na kata mutema na ye alimbiso Christ te il fallait trahir. Donc ça dit que eloko o ngana ko lobezali ke tozo ngana nzela poto bungisa te bato yo bazana ba bébé spirituel na makambo nzambe. Mais bato bazan enseigner ba comprendre que non ndeko za libunga ndeko bisika la olanda biso ami kitisa po akwa ko conduire pe panzambe na nzela ya malamu. Voilà, merci beaucoup. Nazongi moi moukie na interview il y a pasteur. Quand il a commencé la première question, il a parlé un complot. Bah comploté par un groupe de pasteurs. C'est un frère qui s'appelle Alvin, Oyayaki Koye Bisaye, qui va comploter. Et puis bon, abandonner comme on a bongo et puis voilà ce qui s'est passé. Voilà. Par là, est-ce que tu as compris le message de pasteur Moïse Mbi par rapport à ça? Un complot des pasteurs, tout concert. Bon, cette histoire de cette fille, parce que j'ai compris, c'est un complot pour nuire le pasteur Moïse Mbi. Étant qu'un chrétien, étant qu'un prophète, tu as parlé tant de Moïse Mbi. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Peut-être qu'on peut pousser à remercier ça dans peut-être s'excuser devant corps de Christ. Non, c'est l'orgueil. On a d'abord pour excuser c'est l'orgueil. Il y a les bossons des orgueils za katinaye, ndeko azala kuiser amikitisa Allah ta manteau ya humilité. Et deuxièmement, nani yango ko kende ko sala ko luga ko sala mbi mabe. OK. Parce que mbi aza mwana mokete za mokolo. Na agine est-ce que mbi ba ko tinda bala? Soki batu bazolo bana mbiya bala a par rapport ya charge wa zanango. L'église il fait kambama na ba situation na ndenge ezali. Libala lelo tokolo bakino o boyeboyete mais a par rapport une charge. Bon mbongo azozona asala na. Parce que so lelo akina musala moko boza païen, akina musala entreprise na ngamuta maite na otina musala te. Parce que na ba keba na kata. Na kata église ça pe na ba toma musuba bala kité le prophète. Non, na lobi boye. Na so ba bantoma oyo Bible ko ba bala kité. Mais il y a ça bangote. Paul aloba boye. Paul tanga so lo bango na 1 Corinthiens chapitre 7. Alobi oyo akomona ka kokokate bala. Soki komona kokoka lokola nga Paul. Ah, d'accord. Continent là. Mais Paul t'a parlé bongo parce que Paul a dit ami bombaki. Tout le monde a dit mbebe. Atalaki beliani. Atalaki batuana te. Atambola ki sembo. Mais ce qui yolobi ke okobala te. To Dieu m'a parlé. Nzambe akopesa muta balade. OK. Neti ngai mwasi na ngai. Na pesa peut-être ngaso na kina na rozo na pe mwasi na ngai na okipe mungu nzambe te. Mais pe na souventan nzambe pe na zupe mwasi to ba tamboli bien. Oui, tout à fait. Là ça veut dire que batu to te babala ba wa nzambe. Siko yo tango vandi ke lobi ke ka ngafona bala fona yo ka nzambe. C'est ça c'est faux. C'est bon mon amour to bana mikete. Donc tozolo bane par rapport ya une mukumba ya fardo ya charge. Parce que tango oza ko kamba batu, oyebi ke lelo na l'église basi bataka subete ne yo la tata ngaka. Mo sumsa ko la taper ko zaper attenter. Yango il faut se réserver pour okoya mingi na kata beko boto okoya mingi na kata vie. Fi wana nyoso to eza bateli ya ba fille ezo ya na kata eto eza malamu te. Mais tentation ke go ya. Mais pour que on résister na yango, oko résister. Mais bala pose na ba certaine charge mususu. Oza muto na mai na makila. Ndeko ko sabizote. OK. Pourquoi tu veux ko charge ko bala? Pour ceux qui ont parlé au rébané au Jérémbongo, il y a des gens qui ont dit Jérémbongo, ils ont géré un déni pour attendre moi cité. C'est que dans mon temps, bien ça me taberé. Il y a un le béré c'est. Et bon nani. Donc même temps aux gens qui n'ont pas son accord rapidement, même temps le bela nani ah on a biso Michel Bakenda. Lorsque Dieu a élevé, il faut rebattre bomba aux élévations là. Le leur quoi pourquoi? À balagité. Bon à quoi madame monsieur Nandeni. Tous en cas tout ça l'analyse. OK. Baza bata sentiment. Parce que les choses de Dieu sont sacrées. Mais le prophète, Mukuna Yohana a marié, mais il se retrouve à puissant Makala pour en vidéo avec une femme. Mais tu vois là, Bino pasteur, on ne sait pas, marié ou pas. Être dans un mariage, toujours, pas bêtise. On va l'été, toujours. Même qu'est-ce que vous voulez les hommes de Dieu?
OK. Natangelo bato ozu lokola ozu ba passer lokola ba vie Dominique ba série. Ana moi simoko Laurent Dalo la série moi simoko. OK. Il y a des beaucoup ba vie ba passer Mbakadi. Ana moi simoko aza marié abala. OK. Papa tozo lo bela charge ozo mema. Buzoba na yo ko sa ngata tonga nzambe te. OK. Il faut respecter les brebis. Les brebis eza ba brebis ya nzambe. So ki mbia zaki ne mupanga na tabalite na. Falizo ba na été dans la balle na été. Équipe biso. Oyeba ka memba misa mukili. Ozu muto la wera. Azaka na moi sinaito mona mapata. Osomona soki ba couple ya libanda et aux la série les gabiso ba couple ba tunanzam ezani eza bere. OK. Il faut respecter la sacerdoce. Il faut vandisa malama mu ya nzambe po ozokamba milimo ya bato. OK. Il faut dans la série eza ke mutu abala akosime charge po agwa ko kamba bato baza kotala yi. OK. Mais ba ndeko kotana bazana erreur ba koi ya mona lobi ke non so abi complot c'est archi-faux. Parce que mutatina mutabana moi cité et lokoto yebaka te péché za péché so osumuki ndeko akwei na lisumu atika kolinga ko mitombola tango mutu akwei na mabe alukaka mawa ya nzambe pe alukaka kobongisa ba place bere ezali ndenge ndeko akwei andi mana ko akwei ali ngo justifier te ndeko nani awa Michel Bakenda andi meke na kwei nere to kolimbisa yepo andimi mais tango so ngo se justifier muto se justifiera trop c'est que azana kata likambuana mais muto ko mikitisa nde osaka nzamba sani alimbisi bato basani balimbisa ete ndeko na koyaki na mabe bolimbisa ngai point bas point bas. Voilà, merci beaucoup à Prophète Joël. Après cela, le pasteur Moïse n'a pas nié, c'est toute une dernière question pour Conchite. Le pasteur Moïse n'a pas nié cette histoire d'existence d'Eliane Bafel. Parce que interview et c'est ça qui plus na ba question ya Oyo ya Eliane. Quelque part, le pasteur a sa conscience na makambo ele kanaki. Oui. C'est ce que je suis en train de me dire. Oui, maman, ezali koki ko nié likambo ebimité. OK. Et l'autre ebimisa. Pour battre nous souvent dès que le bakélia na soko c'est la Moïse. Et voilà mbi a s'exprimer. Elia na moni bambali muzuta ko c'est la gambi. Na mukiri mo mambala kitoke za gambi. OK. Na kisasa we ba pasa kitoke za baleki mbi bazate. Soki mutalobi likambo, c'est que likambo na yebani. OK. Mais on y a pourquoi ezali. Il y a pas de fumée. Tant David a quoi ina moi si awa na Bible ndenge zoloba na 1 Samuel chapitre 11 verset 1er. Na 22 17 Bible lobini que prophète Nathan qui veut dire David. OK. Okoini ko bona mo sabat po bomisi mobali na ye. Et atuni soki yo ozoboko la ba pate belé. Ozu pate moko bomi. Otiki babuno sozuka moko bomi. Okomona onde David abino. Mutabonga zo mete fa ko fa bomaye. Abi mutongo za mabeza yo. David a siri maele a se milliers. Si réellement que mbi ya koyaki na mwasi wana ata lelo awangani yango ata sali baba fui la conséquence bibebi lisumu na yo kolanda yo akobika ba conséquence tango Dieu a ko frapper parce que basakana na mwasi te parce que moi ça veut la vérité. Si comme moi ça la vérité pourquoi est-ce que moi ça ka libomo ba ka ko to ka mbiye makambo. Donc eloko so bomande ko na biso mbiye c'est l'orgueil. OK. L'orgueil zakati na ye a brisé l'orgueil zakati na ye. C'est le Saint-Esprit a sungaye qui a brisé cet orgueil zakati na ye. Andi mabambe ba na ye. Andi mageno na sala ki mabe. Pourquoi nous comme ça mabe malam? Donc azon na comme ça mabe malam. Mais ça mabe. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Prophète Joël. On arrive à la fin de cette émission. C'était Police de Star Ingeta Ezui le pasteur Moïse Mbi. Tout ce qu'on demande, en tout cas franchement moi je suis pas d'accord dans procédure. Il y a une mission et c'est déroulé qui font que le cédire parce que c'est notre pasteur. On a besoin qu'il a changé, mais ce qui me choque plus c'est que le pasteur n'a pas vraiment demandé pardon au peuple de Dieu parce que il représente les corps du Christ. Il fallait abandonner nous à demander pardon au peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu bazaki tellement choqué et puis bato belé les lois tant solo baki ba bebri ya solo ata pasteur atengami babunga kate ba msusu basaka sensible sur le plan spirituel à kokite yango il fallait commencer peut-être par dire excusez-moi ou bien pardonnez-moi. Je sais pas comme dit le prophète Joël est-ce que ça orgueil c'est entre parenthèses entre guillemets et seigneur Moussa nankolo amikitisa et kozala mala momingi devant le peuple de Dieu et puis devant l'église parce que
corps du Christ oyo edina balatika ki yango toto mona na ba jeune pasteur na biso. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Pasteur Joël, le numéro de contact et puis un mot par rapport à la population, par rapport au peuple de Dieu. Il y a Liboso, on a petit numéro dans les plus 243 994 722 651. Plus 243 994 722 651. On a goloba ezali pour nandeko na biso mbi epe na bandeko bazolanda biso to sambela pour na yebi belobi to sangana na kati ya acte de 42 amour fraternel to sengana nzambe asunga ndeko na biso alongole orgueil na kati na ye e bato baza kolanda makambo na nzambe église ya corps de Christ nyonso to tika nzambe te pour na ba erreur ya ba brebis non pardon ya ba erreur ya ba pasteur na biso baza kosala mais to senga na nzambe asunga biso apesa biso makasi to bima na kati ya citation o dozali na bien dire pour na sukisa bible lobi na Esdras 4:10 na zolo bango mingi mikolo Esdras chapitre 4 verset 10 lève-toi car cette affaire te regarde nous ferons avec toi prends courage et agis muto alembaki kolembate telema zwa makasi pe kende nzamba uzana biso nzamba pambola bino tolandi biso nzamba na bino na kombo na Jésus Christ. Merci. Et voilà, peuple de Dieu, nous surtout soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Tosaka kabatu et sengel kozong sabatu nandira, c'est notre travail à faire. Tokutani mbala sima lobo kunanzambe mona bino. Amen.